eloko na koloba edi de image film we continue kaka frappe bango na film edi de image eloko na kosenga yo chikote bango edi de image banza sango ya Congo edi de image edi de image edi de image edi de image baby you aikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza bakoli le koma kitoko il faut les kana Rue Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko zo mango iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam zo mango ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto agence boye besoin na nte yango yo ba membi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 oya na ngala komba yuri ninga beti kao salinga sengo mingi ba nini pona mwana bon eloko oloba ezali te nomo boyebi kaskito oyo papa na yuri donc nalina loba babo komba oyo yuri akolaki mpo nazalaki te na lai na kini sikonga moko na terrain mpo na nini ayebisa bato ke tous les combats oyo yuri abundaka so naa te akolaka na comprendaka te yango nalobaki oyo naoke kini te fo nazala na terrain namona bisika kola o baloki oyo soki banini totie bango na se donc eza bakadi ake bazala pembeni namoni yango lelo bango nyonso tu baliekwa namoni ata ndoki moko pembeni obi ke adversaire abwaki nanga minute kuna bokali te nesa bwaki bitumbese kundamai na butu wala bamoni yango vous comprenez l'ambiance de cette émission babi vous pensez kundamai na butu na moyo ezalaki na baka spectacle tola osetelisa et puis eloko kamisi ngai na kati kuna komba ezocontinue mais Yuri abundi aganye et puis bato babimi nango bakei na bapona nini mpona kolakisake population nyonso eza na nsima mokolo na biso donc soutien ya peuple congolais eloko wana nde ezanga na biso te wana vraiment naza vraiment ezeli vraiment ya kosepela vraiment na population oyo ndenge toza liboke ndenge toza lisanga tolakisi bamindele ke komba esili tokei na bato na biso batikali vide mais kuna bitumba biso ezokontinue donc mingi akoloba eza te à suivre po match eza molai bon po comprendre papa abimiso oyo azalaki na okata motema na ye vraiment abi bankadia oyo bosala luka bosala bobouleverse masola Yuri ye moko aza emonani ke bakoki te bango naluki bango bamonani te bakinde masalanga balobe ezala ata moko atete ya botoko donc etazolakisaki
pourquoi il est encore capable d'aller plus loin. Et à venir les hommes là, ils ont là tout soutien et l'encadrement. Donc et puis à rouler matin, puis surtout que les maïtés, pour les amis de Namas, ils vont le zater. Voilà. Et c'est vrai que c'est qui va faire le droit. Comme je le dis, côté, du Kamba, voilà. Merci à tous. Balobi panza sango ya Congo et dino image. Et dino image panza sango ya Congo. Karine Mwadi azolanda siko en direct de Canada. Balobi j'ai kitoko parce que quand des amakasi toke panza sango ya Congo. Bapanza basango basuka na nzela Nzambe. Bapanza basango basuka na nzela Nzambe. Jenny la cible masuka na nzela te Nzambe. Karine Mwadi asuka na nzela te Nzambe. Mwambuye lelele. Mwambuyele legela mwambuyewani baja bauzubila mujindungwelelele panza sango ya Congo je kitoko merci Edino image panza sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bite kikoku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba.